Au monde mobile non de bovana ne bongo azarape mari. Quoi? Ndesika makambo yaki kobeba. Nakoma kina makanisi bele a de façon na fandi boy na olula. Aseke boy babima yanga zo boya eseke baseke koma ke baseke bele. Na ndenge lelo koma na oka ya baleo lelo boy. Seke ngai chance libala. Ezate. Abi oyoki ezaka bongo. Nazwa na kolinga kalisusu tepe na kubala kalisusu. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. La vie de Lucie bascule le jour où elle apprend que son compagnon, avec qui elle vivait depuis 12 ans et eut 4 enfants, menait une double vie avec autant d'enfants dans une commune voisine. La stratégie et l'organisation mise en place par l'homme pour aveugler les deux femmes étaient incroyables. Mesdames et messieurs, voici Lucie Mbombolo Souka. Bonjour. Bonsoir. Merci. Na émission yo toyambaka batu ya lolenge nyonso lokola yonanga bato oyo vi na bango échangeaki mukolo bayebaka sekele ya histoire ya famille na bango. Bonjour maman Lucie. Bonjour maman Nzola. Obalaka trop jeune pona okima pasi bandako mona na ndako ba parents na yo. Ozwaka mokano que bana na obako subir le même sorte oyo subisa na ndako ba parents na yo. Mais okutana ka pe na ba mikakata no ebeli. Mais to yeba ko beta ngona no mwa sima, yebisa biso na balanzo bazotala soki yo zana yeba na ko se présenter. Merci maman Nzola. Kombo na ngai Mbombolo Nsuka Lucie. Nazali ya baleki. Nazali pe mama ya bana na kati ya Libota. Donc c'est un peu ça. Na yango oyo yeli mama Lucie ekoyela yo na ngai na batu oyo nyonso bazolanda biso na moment oyo. Pour histoire na yo eza histoire moko touchante. Ezo réconforter, encourager pe fortifier na batu oyo baza na histoire moko similaire na yo. Na yango en tout cas pona okota na bozindo na histoire ya maman Lucie na kosenga na bino bo commenter, bo liker, pe bo tika non ba message na bino concernant histoire ya maman Lucie. Pe YouTube na ko partager émission oyo, YouTube eko proposer yango et pas bateau yo, baza na posa nango bateau, baza na posa ya encouragement par rapport à histoire na ye. Donc merci à vous et merci maman Lucie tozongeli yo, betela biso no lisolo. Ya famille na yo ndenge botama wapi? Okola ndenge nini? Merci maman Nzola. Maman Lucie abotami na ekaka na Kinshasa. Maman na ngai na papa na ngai bazalaki ensemble. Après baye kokabwana tant baboti biso mibale na petit frère na ngai. Tant baye kokabwana esali ke papa aye kobala mwasi. Tant baboti bakabwana ki ozali na âge ni? Bon nga nazalaki na 6 ans, petit frère na nga azalaki na 2 ans. Tant bakabwani mama boye kokena biso atikaki biso epai ya papa. Papa ye kobala mwasi mususu, mwasi wana pa ye aboti pe bana. Est-ce que lelo oyebi pourquoi ba parents na bakabwanaka? Bon, papa to bana ko tuna ye tant moi ki maila ki bomoto yaki. Raison ni bokabwanaka na mama. Papa azalaki pe na ba version moko clair te azalaki kopesa biso. Mukomswa ko le balanga o to kendaka tant bana bakufi to kei to kuti bloka libala bakabola kate. Et après, papa n'a pas sali trouble, de bakaboli biloko, na mesu na biso, de après kozonga, to aki kobota yo, de baki kobotanga. Mais na ba année où il est kaka ba 25 ans plus tard, tant où il est kaka maman yaka, to tunaka maman même question.
yo na papa bokabwanela nini o papa na bino mokonde tanga nazokende ba voyage songa na voyager koteka biloko na nga azotikala na basi musuko kotaka na ndaku donc ba makambo ozomona kaka eza vraiment clair te mais bango mibale mwasi na mobali bayebi eloko esaki ke bakabwana et puis baza na vérité oyo bango bayebi oyo ta musu babombela biso mais oyo toyoka na matoi ka yango wana. Est-ce que chacun d'entre eux, bango mibale, babandela qui vit na bango ya sika de l'autre côté et puis de l'autre côté? Bon, papa azalaki na vie na ye. Bon, moni batango akala. Ezalaki soko moni famille eza malamu, ndenge ba parents bazalaki, famille eza bien, de ya ko proposer mwana ye aba na famille wana. Ndenge ba sepelaka na famille ya mama na ngai, de papa oyo aboti papa na ngai donc koko na ngai, de asepelaka mwana na ye mobali abala pe na famille wana. De basalaka libala, baye Kinshasa, baye babandi kobota biso. Mais en dehors ya wana tala kaka. Donc oto yebi yango wana. Na ndenge ko beta histoire na onongo zo beta bongo. Mama na yo na papa na yo ba refaire vie na bango na sima ko kabwana wana. Bon, après ko kabwana papa ake abali mwasi na ye ya mibale. Mama pe ndenga akendeki akepa keke ko bala na ye pe lisusu abota pe bana mibale lisusu kuna. Mama ndenga akendeki aboti pe ye bana mibale. Papa pe ndenga atikala na biso abali pe mwasi mususu ya mibale aye na ndako. Siko na kokende bango mibale wana yo zalaki wana position. Nga nazaka na papa. Moya kokende pai ezate. Po déjà mama ndenga atikala biso azonga bamboka na bango kuna. Ti otikala na Kinshasa. Tovana na papa, moi sona pa mibale aye akuti biso na ndako papa aboti pe bana. Après kobota bana bayaki kokabwana na papa lisusu. Bakabwani lisusu. Biso dotikali kaka. Mama wana akena bana na ye. Donc yo tikala ki ya mama wana mibala ye abali papa na bino yo tikala ki lokola yaya ya liboso. Nga yaya ya liboso nde na baleki. Nazaki yaya liboso pe mwasi. Vous avez fait une relation mon côté ya bien te to relation ya bien na belle-mère na yo. Na maratre na nga wana bon. Mwasi mibale ya papa to fanda ki na biso normal. Bon mwana mabe penza ya makasi penza okoko sentir te mais azali quand même bozolia bozomela pe famille ozoya ka tuzaki pena moi bien nandeke saki ke bakabona papa raison eyebi bango mibale papa na mama wana eloko nini ekabola bango ko na ba période yo zaki na âge ni po yo zaki ya na période wana déjà na sina poussa na ki déjà na comme na ba 13 14 ans moi déjà na comme poussa na sikoyo tant moi so na kei nde ya misa to yaki koya. Quand moi ça misa tunda yaki koya nde esika siko makambu ebebaki. Quand moi ça misa toye allez aye kota biso na nous séparation entre papa na biso bana. Donc courant ya malamu moye eleka ezate. Ye akomi na ye ko dominer sur nyonso. Makambu nyonso bino bokosala ya malamu et pas papa ekozaka mabe. Kopesa ba rapport à lokuta papa peut tellement zaki na bolingo mwasi na ye. Moi ayo kata biso bana tozolo bana ye ezate. Donc au moins ça zoloba ya wana ka ya zo sala. Ba classe na biso ebebi na le même ko zo diplôme d'état et pourtant nazaki mayele na classe. Nazaki mwana papa azaki ko sala fier. Toujours dans la première de la classe. Mais yego koma na 3e des humanités classe na ngai ebebi. Mama wana komo koloba na ngai yo zano mwana mwasi ata batangisi yo te. Madame tozela ba mibali batangisa bango yo mwa mwasi bakobalo kaka okokeno libala ata batangisa ote musani donc ekoma ko pesa ngai pasi kokola ne okoma na mwa âge ya puberté wana sikoyo mama Lucie na tango lobi que marâtre na yo belle-mère na yo abandaki on peut appeler ça maltraitance abandaki comme maltraiter. Oui. Siko yo olobaka eloko te pa papa na yo ya abandako ya. Eloko nyonso yo kolobe pa ya papa. Eza na effet. Bon so eza na papa bon ba voisin bon na période ya kobandako tanga wana. Oui. Ata ba na période wana même na ba voisin na kati ya lopango. Bazoloba na papa. Yo kaka pe atana nu bana na yo. Yo oyokaka bana na yo te oyokaka kaka mwasi
mais na moment wana papa na biso azalaki na choix te azalaki koyoka kaka mwasi na ye biso ezalaki kaka kobeta ezalaki kaka bapunition ezalaki kaka kolala nzala okowuta classe ta mosusu aza na eloko ya kolia te banda kolamba banda kosokola bilamba biloko yo moko olambi ta mosusu okolia yango pe te mais olambi na ntongo fo sokola basani avo okende classe donc tokoli na vie ya pasi lelo tozobeta yango lisolo mais na moment wana ezalaki mai na miso kolela nazotala mama aza te pasi okoni kolela yango epai ya nani banoko ya mongo bayeba tali bino bake na bango noko mpe yebi kaka Kinshasa noko mpe azokipe oyo aye foye moyeba s'intéresse mpena na bino makasi eza te tozosouffrir ka ndenge wana me malembe na bolingo ya Nzambe tozokola kaka nazalaka na susi nga nazwa ata diplôme d'état me nazwaki yango te mpona nini soutien ya classe na nga ezalaki lisusu te nde nakata classe me mosala kotonga oyo nayekolongo na bavoisin nde bayedanga ezalaki na papa moko azalaki kosude na kwa na biso papa wana nayebaka te soki akufa bana nayeba aza petit lelo moral na ngai natikala kwa na niongo ya papa wana so nakoki koretrouve ata mwane moko nalakisa ata mosala onga nayebi lelo me nayebaka destination na bango te papa wana ayedanga mingi na balekole na nga mpona koyekola mosala ya couture tellement namonaki classe ezokoka te nayekola ata mosala maboko po lobi nazala ata motu nini nobimaki na situation wana nazalaka na idea kokima ndako te me nazalaki koloba Nzambe pesanga ata mobali nazalaki kotala souffrance biso tokoli na yango Nzambe ngai so opesinga mobali nakofana na mobali wana ezala pasi na bisengo mpe tala ndenge famille na biso tokoleli mama kotakena na bana na ye tomonana te tokola mpe ensemble te bana na bakola na vie na bango biso totikala na vie na biso oyo mpe deuxième femme akenda na bango tokola mpe esika moko te donc tala ndenge famille yango tozokola bandambu Nzambe pesanga mobali nabota bana na ngai pene nazali koloba nabota bana na ngai 10 mpona sala famille na ngai mpona azotala famille na ngai ezaka ngai na petit frère biso mibale kaka sikoyo Nzambe pesa ngai mobali nabota bana na ngai mpo bana wana bazala lipamboli na ngai basalela ngai famille nde namonaka bafamille mosusu omona babotami 10 baza na boyokani baza na bolingo tata na bango aza wana mama na bango aza wana soki akepa papa azwi solution akepa mama biso tozwa chance wana na vie te tozwa chance wana te nde nakokola na ngai nayaki kokutana na mwana mobali ntango nakokutana na mwana mobali wana aza na ndako na ye nake mpe namoni ndako nalobi losambo na ngai Nzambe ayoki yango seke naosala vie na ngai awa nazelaki kutu baya kobalanga te nakotaki na yamba mwa libala mpo namonaki ke pasi ya ndako ya baparent na ngai eleki moto azosoutenir nga kuna aza na ye te malamu nake libala nake esala vie na nga mpo tomona bamisusu mpe akenda libala mpe akei mpe libele azonga mpe te nde nayaki kokenda libala na nga na ndako mpa libala navandaki mpe bien na mobali tovandi ti nayaki kokóma na zemi ntango nakomi na zemi tozo évolue mpe bien na mobali na bolingo nyonso na kimia nyonso mpenza leki na nga mpa komi koya kobika mpa na ngai nayebi ke ye aza na libala me ntango nayaki kobota nde esika makambo yaki kobeba na libala na oyo ezalaki libala bosembo no en tout cas nazalaki na libala na ngai sans problème na mobali akouta mosala aye tolie tokenda biso basine à l'époque ezalaki basine botali bafilme ti bozongi ndako no tozovivre ya kitoko me ntango naye kobota kaka nde esika makambo eyaki kobeba mobali akomi soki abouti mosala ye alie na ye asokoli alati abimi na ye ndenge akei bongo soki aye avant 3h du matin 4h du matin soki aye retard 6h 7h leo ya na ntongo ezaka akoti atikeli yo programme asokoli ake mosala susi ekomi okota ngai
mais mobali onga nakanisaki ke yende mobali na ngai ya vie nakanisaki ke nakosala nde vie na ngai na libala oyo ekomi su ya boye ndenge nini mobali akomi osala ngai lisusu boye ndenge nini nakomi omenase ye ekomi so awuti mosala ye alingi abima nakokanga nzela okobima te lelo me ye azaka mobali akosala nini akobima ne kaka bamikolo bayaya bakomi koteya ngai longola susi ozobonga te kotia susi te kokipe te bwakisa ye oza na mwana moke orevivre na yo mibali bazalaka bongo me conseil wana ezali kokota nga te mpo nazali deja na bolingo na ye epuis natali epai na uti nesika nda na mivandeli nabima lisusu na okoka te seke fo namenase ye kaka te ovanda kima me esimbaki te bato ya quartier ka nde ezalaka bazokepa na biso kokepesa bamessage me nga natikala ata mokolo moko te koya mpa na biso koyebisa bango ke kuna na libala naza ezoleka boye naloba te mpo kuna moto oyo akokotela ngai aza na ye te seke pasi na ngai na minyoko na ngai nandimaka tofana na mobali me souffrance elekaki nazokonda nzoto nazobonga te baparent mpe efe ya koyoka barapport mingi ya bato ya quartier bamonaki mwa ete bayelangaka ntongo moko boye kanga biloko tokende libala ozonyokama otikango mama na pasi na motema nazalaki na choix te nasala nini nazongaka kuna lisusu na lifelo nazongika lisusu na ndaka baparent na bebe na ngai nazongi na mwana. Donc maman Lucie on dimaki ozonga auprès ya marâtre na yo oyo azonyokolaka yo déjà dans le passé oui oyo epusaki obala prématurément mpona kokima souffrance wana épisode yango ezalaki ndenge nazalaki na choix te mpona libala kimia ezalaki te namonaki autrement ya kosala eza te nazongaka mpa na biso na souffrance oyo na mesana nango me pasi na motema nazotala nazaka na mwana moko seke mobali osoka change tokozongana ou bien tokabwani libela seke destin ya vie na nga nalobaka na kobota na mibali mibale te ebebi epuis nombre ya bana 10 na kokokisa ngo na nani oh maman Lucie mpo nini te opréféraki ozonga epa mama abota yo ke okende esika susu nyokwamaki lisusu wana mama abotangaka ndenge akenda bamboka na bango akenda toyebelaka ye position te tosololaka te toyebi position na ye te yeba na batan wana batelefone eza te ezaka na baparaza mota mosusu moto awutaki mboka bakote na bango ayo tozali na mama na bino atindi bino bamboti suka wana me na kolongwa Kinshasa kokeva na pa mama wana na mboka nayebelaki ye position te do malamu nasouffrir kana marâtre oyo nde navandaka na marâtre wana nasouffrir na ye kovanda mwana komo opusana mwa susi mpe komo olongwa nakomo ozongelaka vi na nga normal ndenge ezalaki ovanda wana omimonaki ndenge nini na basentiment na omonaki okoma eloko moto moko oza modi oza na libabe donc makanisi ekoma yenga ebele na motu namonaki mpenza ke nalingami te na mokili to nabotamaki mpona nini nakomaki na makanisi ebele ade façon nafandi boye na olela ezalaki pasi mama nzola ezalaki pasi kotala pasi oyo nawutaki nango natikaki epuis na ye lisusu kozongela yango me nazalaki na choix te
déjà ezalaki déception ya vie nde navandaki nazongeli lisusu bacour mpo na continue koyekola mosala na ngai ya kotonga. Et après copine na ngai bazalaki na feti nde abengisaka nde ezalaka toa na feti epai na biso mwana kanisa azobala yaka tolamba nde eka ezalaka olandi moninga na makambo nde nayaki kokende susu epai ya moninga na ngai na feti na bango topase journée or ke leki ya mobali na ye azali daya komona ngai azolinga nga mpe nayebaki te nde copine na ngai koyebisanga ke etala petit frère mobali na nga azolinga yo me asalaka na ye abota te abali mpe nanu te aza na ye célibataire azolinga yo mango ozwi ba déception me na ye meka na kotante chance bon amekaki mpe kotante chance ntango aborde nga tokutani tokomi mpe mwa kosololaka nde ezala komi kotalisa bavi na nga nde nauti olekela me eyaki kopesa su mwa mpasi mpo ntango grand frère na ye mobali ya copine na ngai ye koyoka ke leki na ye azolinga nga en tout cas apermetaki te. oyebaki te le pourquoi permetaki te raison eyebani te mama me kaka oyebisa ngai problème yango eza nini soki likambo loba mpo toza mpe baninga tosi towumeli tomeseni oyebi ngai mpe nde nazalaka na nde étape nyonso avi nazolekela yo mpo oyebi mpo oza mobali ya copine na nga me opesi nga chance naleki na yo te mpo na nini alobi leki na ye akoki kolingana na ngai te niet dans le passé mpe otika kozala mpe na relation moko te ata na coïncidence moko boye na coïncidence na ye na relation moko te nakutani na ye na faux pas te na eloko te na eloko te natali tous les 4 paramètres namoni eloko te même copine akomi koloba na mobali na ye seke ozalaka na posa ya lisi otiaka lisi misu to ndenge nini mpo eza normal te bato balingani na bango bopesa bango chance mais esimbaki te namonaki deja ke na début deja soki eke mabe boye seke moye to évolue eza te to garde kaka situation wana mpe etiaki couple ya camarade non danger te etiaki bango mpenza na baproblème bazalaki na kimia te etiaki bango mpenza na problème donc camarade nakuta ekomaki neti kaka bakabwana mpo amonaki yango sikoyo clair te bato ya mokili oyebika nde bato mosusu balobaka seke boye babima yango azoboya eseke baseke ekomaki baseke ebele mpo camarade banda kodefendre nga mpo aza moninga na nga me bato mosusu bazokotisa ye kaka makambo kema eninganaka pamba te ndeni moto aboya kaka me ti lelo toyebi mpe raison te oyo yapesa biso. Est-ce que bando kolinga mpe garçon yango bon ngai mpe atuka na kolinga ye nakoma deya kolinga ye mais ntango namoni babiloko wana ekomi koya naboyi na ngai nake kosouffrir nde nawutaki deya kosouffrir boyebana ye mpe banzoto te bona batango mosusu tokolaki ezalaki nango te ke bolingai na mobali kaka lelo boyebana te tovanda ata mosusu bainane deza mpe bovanda na bino boyebi mpe makambo wana te na ndenge lelo ekoma nango kaka ya balelo lelo boye biso tokolaka na biso bongo te ntango mpe namoni ke esimbi te totiki ezalaki facile te mais choix ezalaki te totiki kaka navai nanga mpe ngai abi seke naza ya chance ya libala te to ndeni mais age eza nanu totala lobi ndeni nzambe azobongisa lobi eza ya nzambe. Est-ce qu'en ce moment wana obanda kondimela susu bandoto na yo ya kofunde famille namonaki deja na perdre comment ça maman déjà destin na ngai ekendaki deja mopanzi mpo nazotala naza na mwana kaka moko na maboko naza mpa na biso na souffrance kaka sikoyo bana 9 oyo natikali na bango na kobota bango na nani seke naboti eza na mibali mibale oyo ezalaki suwe na nga te ya vie suwe na nga ezalaka te nabota na mibale mibale mais ekomeli ngai donc nakoma siko kosala baanalyse ke mobali oyo nakozwa nabota ne mwana mibale seke ye nde nabota na ye bana nyonso
peut-être yenda kozala seconde chance na ngai. Mais eyaki ko arriver pe na kuta suna mobali déjà mikolo epusa yaki nango age pe komo pusana na kuta na mobali pe aza na ndaku nazoya pe na ndaku wana nazotala ye tozovanda pe ti toyeko bana kobota na ye tokendani bangola mwa voyage pe toke Angola touti pe Angola toye obanda okende na occasion nini? Bon, Angola tokendani biso koluka ka ndenge ye aza moto wa voyage nda memenga tokenda pe Angola toluka kuna tokei pe tovanda Angola 2 ans mwa mbongo pe monani toye donc obanda okende osala baaffaire. Oui, kuna na Angola ezali commerce tozoteka kokesona ba pétrole ba carburant bozoteka na zouta soyo bozoteka na bamanza Kongo bokenda na balwanda donc moi ba commerce tozosala nde epesaki biso mwa mbongo tant toye ali ye kopesa folie na se ya folie wana nde esika kende kobota mwana libanda mwana nga pe na ye kobota deja mwana otoboti na ye ya liboso ya mobali. Bon, namonaki moi pe ya rotique ezate po ba mikolo batei ngai soko le botika su libala oyo okomi na bana deja mibale donc bofanda kaka tofandaki kaka mwasi wana waboti pe azoki pe na ndenge na ye nga pe na vai na nga na ndaku na ndenge na ngai na bana pe mwana nga pa liboso na yaki na ye wana tokomi kobokola bana ensemble toboti pe ya misato ye toboti pe ya mine mais ye bavi na ye kaka ya ba voyage so bovandi 3 mois à voyager te en tout cas kokoka te faut voyager kaka fa kende mona ke banzela banioki kuna limite na voyage bando soka na ba 3 mois to e banda ya moko de 6 mois pe à 2 fois soit que tam sou voyage mona pe 6 mois tam sou mona pe 4 mois 3 mois azane kana voyage bon te mana sina mesana ki pe na ye déjà na ba voyage yebi ke mbana aza muta ba voyage a voyager na ye soit outi voyage aye na biloko pe biloko musunga mo pe na te kaka auta nzela mai aye pe na bambisi nazoteka so pa ke nzela ya netu muswa kenaka banioki nzela Kasai aye na bamasango na teki pe basaka masango pe na ndaku nazoteka na bikolo ndeka ezala kama mi pardon onwe bakena ba voyage nyonso o abanda ko sala abanda ko ya na lembo moko biloko ezo ya soka ke nzela ba Congo aoya na makala toke masima nimba toteki na zupe mbongo tozongi na ndako auti voyage ozala pe na ba doute moko te pe ya voyage wana soki abandoki bon nayebi ke mbali nanga sala voyage nayebi ke soka ke voyage azongaka ake voyage 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois azongaka na elembo na biloko auti yango voyage fo na monango eyaka eleki bambula ka ndenge balobaka mikolo 99 ya moyibi mokolo moko ezaka ya nzambe nakomi koyoka makambo ti malisi eske oyebaka omoni mobali no nde bovanda ne bongo azaka pe marié quoi marié oui na bino biloko ya boye batunaka na mobali te bopesanga bapreuve nasana bankete na ndenge na ngai nayeba si c'est vrai po mobali nazalaka na ye à part bavoyage nazalaka na ye mikolo nyonso mais soki aza marié yango ya ndenge nini mwasi aza na poto to mwasi aza na ikote nini kana Kinshasa mpenza to bando osala bankete toye kodécouvrir que vrai aza marié na ndako wana avandaka na mwasi na bana 5 ngai naboti na ye misato na moko na lokwa bana 4 oyo azosupporte biso mais kuna azalaka pe marié na bana 5 donc batemps oyo alobaka na ngai ake voyage ezalaka nango voyage te akendaka mpe kovanda na foyer na ye wana sikoyo batemps oyo ayaka mpa na ngai kuna alobaka nini tovanda nde ba 3 mois 4 mois 5 mois mpo avoyage te
avandi na ye siko kuna azali koloba nini. Ah mama Nzola epesi pasi non naye komona ke libala ezalaka na chance seke ngai chance ya libala eza te omoni epai destin na ngai ekatani bana mine vi esuki wana mpona kolinga lisusu te mobali mosu aya ya misato mpo aya kobotanga lisusu mwana esimba te tobotaki misato na moko ya kutanga na ye lokwa 4 ntango na ye kovandisa mobali na bandi koyebisa ye makambo wana so ozalaki na bandali ndako ne mosusu na Kitambo ta degré mais pendant bata nyonso wana na remaka te même na telefone oyoka ta mwa ni na telefone eloko te ozalaka ta na relation moko te na belle famille mais parmi bato bayaki koyebisanga makambo na babelle sœur nanga na kati basemeki na kati. Après combien d'années bayebi chose grand? Après 12 ans ngana eto vandi na bolingo nde na koyeba vérité wana ntango navandisi ye kotuna ye fale ata sa ata semblant kowangana mais andimi yango facilement abi oyoki eza kaka bongo. Donc mobali no azalaka célibataire te azalaka na célibataire te mama na ngai donc naye komona ko mobali asolo na mokili oyo aza nanu te ntango mosusu nzambe abandeli mokili akeli mibali ya nsima ya vérité bakokoya mena oyo mokili oyo tozovivre oyo mibali ya solo baza te. Sikoyo maman mami c'est un peu intriguant hein, parce que bino bando vanda na commune ya Bandal famille ne musu bando vanda na commune ya Kitambo. Comment tala non ils ont commune voisine na yoka te nayebi te lokwa nga mpe na frekataka mpenza Kitambo te nazalaka mingi ka bakasavubu bangiringiri bamine na frekataka mpenza po ezalaka tata na telefone ya mobali otali nakanga o ata message o ata koswana moko nde ezalaka mwa kidiba oyoki mwa koswana moko esa ata mwa suspense eza te donc eza te trace eza te mais homme marié. Donc yo nde moto ozalaki deuxième femme. Donc ngai nazalaki deuxième femme pourquoi na bana 5 mikolo ya bana na nga c'est que ngai naza deuxième femme. Donc ceux qui ozoloba bongo na mwasi na ye la liboso na basalaki combien d'années? Na oyeba ndeni wana vi na bango kuna nde a partir ya wana na ye koyebisa ye en tout cas tala elongi ope bosana yango. Siko maman Lucie bovandi na mobali na yo autant d'années abalaka yo officiellement? Abalaka nga officiellement te en tout cas ntango vérité na ebimaki nakendaki na nso na ba 4 chemin te nayebisaki kake continue foyer na yo continue na mwasi na yo na bana na yo oyo mpe baza bana na yo soki okosunga bango yo moto koyeba me na ngai mwasi na yo longola makanisi. Olokaki mpe te koyeba mwasi na ye wana ya liboso boyeba na kokutana mpo bosolola? En tout cas nyonso wana nasalaki yango te mpo motema deja emataki nga makasi nasalaki yango te nazwaki kaka décision ya kotika. Donc nde na suka wana namonaki nazalanga na chance na mibali te ntango natali mpe bible eyebisi biso te ke mwasi abali nde akokota lola donc lola ezaka motema ya moto namoni ke seke mibali nyonso ntina moko te yango namoni natika en tout cas nazwaka so ata engagement moko te banda wana. Ça fait combien de temps okabwana na mobali na yo? Tokaboi depuis na 2012 ou 2013 2012 tokoti 2025 donc 11 à 12 ans yango tozokende.
nazwa nakolingaka lisusu te pe nakobalaka lisusu te. Est-ce que azwaka responsabilité ya bana bobota akipara bango akipara pe na yo? En tout cas atangisa so nalobi azwaka responsabilité ya bana na kosi azwaka te. Mais baza bana ye quand même azwaka responsabilité ya bana te tobenganaka pe te sauf que ntango mwana oyo tobota na ye elaka akomaki na moment asala examen d'état nde nabengaka ye mwana akomi na 6e eza classe ya pasi eza classe oyo akotikelanga charge te mpo nga mona auti deya na ye mosika ti akomi na 6e alors fo otia maboko na classe ya mwana na yo nde na 6e ya mwana azali ta mosomona atili mbongo ya classe na nde mwana akozwa diplôme. Mais en tout cas à part wana au soin ya bana au boy en tout cas akipara nete. Maman Lucie tokota non moi sima awa mopandi o na image okoki ko expliquer balandi bazota ya biso o eza nani? Oh eza papa aboti ngai. Papa aboti. Oui. Aza en vie? Oui, aza en vie. Avandaka wapi? Bon aza epa na ye place tokolelaki aza kuna. Ye moko na mwasi? Na marâtre wana kaka. Donc bango bolingo na bango ezo eza kaka. Na bakabwana te. Ayo wana ngai ntango nazali kokola. Merci à vous bandeko bazolanda biso na moment oyo et ko bobosana te ko s'abonner na page oyo na émission oyo le nom dit des familles na yango na kosenga bino bo s'abonner bo partager et bo liker bo tika surtout ba commentaire na bino na se ya émission oyo na ko partager émission oyo ezo YouTube ezo proposer batu bayeba na kolanda yango émission oyo esalama po na ko fortifier ko encourager grâce na bino balandi na biso. Il y a première heure de Salik émission Oyo et Zalaboye. Merci encore une fois de plus. Tokolo Banakolanda, Madame Laetitia a coupé sa vie naïe concernant l'histoire à maman Lucie. Bonjour maman Laetitia. Bonjour Beverly Nzola. Et Sengoya Komono Lolo na 2025. Merci beaucoup, bonne année. La bande Zolandi, l'isolo ya maman Lucie na boke binyonso. Avi na yo eza nini par rapport à l'histoire na ye ya maman? Bon, koyoka lisolo ya maman Lucie, eza lisolo moko eza pasi. Po lisolo oyo abeti awa et touché beaucoup plus enfance na ye. Na ndenge akolelaki, na ndako ya baparents na ye, et puis vie de couple oyo papa na ye amenaki nanu premièrement, yango nde esalaki maman Lucie amona pasi na bomwana. Parce que ce qui totali même na mibeko ezoloba par rapport à souffrance au maman Lucie à commettre na marâtre na ye. Omoni bana baza to biso baba parents esengeli to veiller na intérêt ya bana na biso parce que baza ba être moko vulnérable. Les enfants sont fragiles, tellement fragiles. Ce qui mwana na ndaku aza menacé moralement et puis physiquement yeba kekenda ko toucher voire même na psychologie na ye yango mona bana be bazalaka mona na classe moya travailler lisusu bien ezate à cause ya makambo oyo azomona na ndaku à cause ya souffrance oyo azomona na ndaku ya ba parents. Il y en a d'autres parents oyo ezaki non ye moko nde mutaboti bana wana aza mama bana wana nyonso ye moko mutaboti bango mais azokabola bana azwi ba oyo bana mama ba wana kuna bana papa babiloko wana nyonso eza condamnable. Soki mwana telemi asalela ba droit na ye a mettre en pratique ake kofunda parents na bakokanga ye pona mibeko existaka mais biso awa nde toyebaka ba droit na biso te yango wana omona ba makambo mosusu bato bazouta libanda bazoya ko exploiter yango na mboka na biso neti nakoloba mama Lucie marâtre na ye eloko asalaki ezalaki infraction moko grave po esika oyo nalandaki na bokebi nyonso ndenge alobaki na ye ke ye akoki kotanga te afanda na ndaku bana oyo ya ye nde bakendaka classe kidi ke ye akoki kotanga te
eza na culture moko ya bandeko na biso bamwane tu oyo tokoki kotanga kombo te bango nde bazala na biloko wana ya ntango ya kalakala kosalela bakutime na bango ke mwana mwasi aza na droit ya kotanga te mwana mwasi il faut afanda soki kaka akokisi age ka ya libala mbala moko babalisi batinde na ndako ya libala. Mais aujourd'hui de nos jours même bango moko bakoyo kutime wana basalela yango lisusu te bah comprenant que non monde a évolué, monde a développé d'une manière ou d'une autre. Il y a un ça que non, moi la nyonso, ils la moi c'est la mobile, azana droit, il y a éducation, il y a kokende kotanga, on a avenir on a la meilleure. Parce que bana baza avenir on a biso ya lobby. Oyo za ndongo soko batelite. Ba parents na biso basala ki mbongo bambuleleki. Lelo bambongo wana basimba keza lisusu te. Na niveau bango bakomeli biso bana nde siko tokomi kobunda tozosala tozosunga ba parents na biso. Alors soko préparer avenir ya bana na hotel lobi tangu yo kolemba nani ya kosunga yo nani ya kosimba yo pona mwana obokola mwana malamu faza kaka mwana oyo oboti mwana kozala mwana mbanda na yo soki otie na ba condition malamu obokoli na motema kiboma malobi tangu akokola tangu su oyo mema nefu mwana limba kosunga yo te koleka ye mutu oyo obokolaki. Omoni kotala sikoyo kote makamu ya mama mobali ya mama Lisi en tout cas papa na pesinga somo aza spécialiste façon à gérer qui banda kuna yemi balé sans pour autant basigno somi balé bayeba en tout cas aza wow papa na abangi singa makasi abangi singa vraiment toli o na kopesa na biso basi biso nyonso tomi pesa ka mobimba te na bolingo to sala ka moins effort wana ya koluka koyeba mutuni nazo vivre na ye mutuni nazo passer reste ya vie na ngana ye. Oui normalement bo eza pasi koyeba vrai face ya mutu donc to sambela kaka nzambe asunga biso to koyaka toujours na mabele ya malamu na maboko ya malamu. Maman ici ndengo lobaki ke non esi pona ngala mone sintin ozana trop jeune ozana makasi belé na nzoto ozana pleine énergie en plus vous êtes une très belle femme qui dit que vie na yesuki ah non ye o asala ki o mabe azo continuer vie et bongo yo muto yo sali mutu mabe te yo nde basala ki mabe OK kotika vie kaka boye. Non 2025 même avant ya sika na vie na yo o mona bolamu biso photo yo obina na libala mahali ici parce que ndeto yambio na plateau na biso le nom di lobi so kinzamba pambo yo na libala ozanga kopesa biso carte invitation te na ndimite ezala malamu yango kande na nyana loba. Merci beaucoup madame Laetitia pour l'intervention na yo avis na yo et si pe batoupe idée moko ya maltraitance parce qu'il y a des gens qui sont maltraités, des enfants qui sont abandonnés. Peba na peba kima peba ndako pona likambo ya maltraitance. Merci en tout cas une fois de plus à maman Lucie Nandenge au éclaircir buso au beteli buso na mawanyoso histoire ya vie na yo pe batu o bazo landa buso na moment oyo e koza la ndeko na yo e koza la voisin na yo e koza la moto ya famille o azana histoire moko échanger vie na ye plateau o ezawana pona biso nyonso. Ozana likambo, ozana poso partager, pona ko fortifier, pona ko encourager mutu moko azolanda biso, po yebana ko surmonter na ba problème azana ngo, tozawa pona biso, tozawa pona binope. Na yango, abonnez-vous encore une fois de plus, likez, commentez et surtout laissez-nous vos messages et vos commentaires en bas de cette émission. Et si vous avez besoin de nous écrire, il y a Kolobata Kekemo Liloba Moko, il y a le numéro qui est affiché là. Appelez-nous et donnez-nous vos remarques. Nous sommes là, nous sommes flexibles comme jamais et à la prochaine fois, nous vous remercions.